Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonti pe bakufi lala lulala Simo Poso Lobito libanga Gologota ngawa na mabele ko sakate mbwa rouge international na pesi bino mbote mbote bisika nyonso bozali saint continent grâce ya Jésus de Nazareth ezala bino mwinda mwa Yesu Kristo ngengela bino amen. Bandeko na eko soana bino omoni na moma onde to sokende yaya omoni sika yo vandaka na ba voisin na bani wana famille na yo nazo telema parce que na yebi mabeza mabewe bimi lelo eza grave bato bazalaki côté université na T1 on est na université wana côté ba porte de choisir ba yebe loko nazo luba yaya omoni muto bovandaka ni na ndako bovandaka ni pembe yende famille na yo kozala na ba kolinga ko sa relation na muta pembe dete ya likambulele kozala voisin ne mutu batuna ba yo tuna biso misika ndeto kwa misika te na ba mele na ba mboka nini kuna ba province ba kutuna muto bozane pembe yango il faut regarder la relation muta voisin ba swana kana yete ata bo discuter bo bongisa parce que yende famille na yo oyebi baso to so bala na mibalo to so ba confusion c'est belé mususu ya mso ya kina mufinu kuna utena ba presse na oyeko tsa mufinu kwa kopani na nzungu pona ba muna kaka obalaki ozomuna ba confusion lelo soto komi na niveau eza biso moko malamu ebonga mi mabe komi malamu parce que lelo baba mabala piso bebe parce que na ba comportement na biso tozo bala na ba sentiment yo bando ozwinda ba ndako 5 ndako ba changer bino c'est que batona nyoso na ba saka mabe oya kokota place mususu bope obebisi makambo no bandako nyonso eza bandako baso peso bandako mususu mona pe bebisi ba situation na bino mwasa malamu ayeba koboma ndako na ye mwasa malamu ayeba koboma mobali na ye mwasa malamu ayeba koboma bana na ye c'est ça la vie ote soki nde te kobala pona ba sentiment te bakabelo mobali te mobali wana ko tuna kanzana parce que na poto ndeto za tuna kate ete na bota na mobali non otuni ngai parce que ngana biso mobali na kabaka parce que ngana na lobi na sentiment na ndenga salela mais na lobi e wuti vraiment na kata motema na profondeur te ko bali sana ngoli kamute bongo siko yozo mona avantage bongo ba inconvénient ya tala mobali ko bala tala pe moi so ko ba lelo so pe communauté na biso comme na des parce que to sala ka choix te tozo linga tokoma kaka yozo mona mwase na po ba na muninga mais tanga ko koma pa na yo tanga ko koma pa na koma ekele moni muninga na ndi asu charge na ye yamsu yozo olinge po na charge muninga siko muninga na ta atiki akepa no bongo tsiko tota la charge na so omoni biso ba congolais to landa ka siko kaka ba impressionniste omoni nazo lungeloko po esa pa na ngati metango esa pa na yo mso ko kangote kolule longa mutesa tembe miyobo ko bongisa mosi no nanda mende ono soko bongisa mosi olula kaya muningana yango na communauté na biso kufa oyebi ke oya msumwasia ya songolo pa ozo ngako ko meka Dubai o meka mungo menga fega benga na nzilu tsana po ba muna kake nganga no ezana tina ti communauté na biso lile comme na deso lelo na communauté nyuso o communauté eza na deso de quoi communauté musu eza biso parce que biso ma benyo so ezali ozomona likamuso so loba mala me bato musu baso contredire oningo pesa toli boye mais biminde musu afingaki atalaki non c'est pas ça confusion eza ebele confusion moko eza ebele na communauté congolaise et omoni musu ko s'intégrer ça te kaka oni ko s'intégrer pe musu ningo sana mubali na yo ko s'intégrer ko yoka ba obéissance et ça intégration bilo ka sika intégration ok ni wapi ok préfecture non intégration pe bandaka na ndako na yo mo siko se intégrer te bon siko ba makamuso ko se la bana ndi parce que tu n'es pas intégré oza siko de quoi femme de la rue oza na saute à 4 lettres oko dike siko ndengeni c'est ça tout ça on appelle ça intégration tu n'es pas intégré parce que soko c'est l'intégration au moins intégration na yo ndeto ba il faut c'est l'intégration c'est l'intégrer mais soko c'est intégré mais ndiko ko fana ba voisin na que c'est intégration no songwana au fond na entourage ronde tout ça c'est l'intégration soko bino boka c'est intégration ezani miso ba confondre hôtel non tout ça c'est l'intégration moi c'est ce qui
moi c'est ce qui peut comportement de ça c'est qu'on s'intégrer parce que nanda ku soko bité mobile nanga zala kabo il faut na sala tout ça c'est l'intégration. Maintenant vous voulez qu'on puisse dire que intégration c'est quoi? Il y a moins intégration. Kolambela mobile nuko yeba go mobile nuko sala ba biloko mobile nuko sala ba dialogue et na mobile no na bana boza toujours ensemble. Tout ça c'est l'intégration. Vous croyez que l'intégration c'est ndingini? Vous excusez ngana mwango na parce que il y a d'autres baso ba confondre intégration même na ndaku na yo na mobile na yo nde bosa nani esa intégration. Vous intégrez vous c'est le loko moko parce que ko solo na bana na nini wana dialogue tout ça c'est l'intégration. L'air boba n'a pas coulé, c'est que tout ça c'est l'intégration. Moba n'a pas d'ingoya, l'air il faut na sala bo. Tom, moi c'est n'a pas d'ingoya. Ah yam so côté l'autre na c'est intégré loko yo. Yangwana on vit en frère. Yangwana bat mi pour confondre avec intégration. Tout ça c'est la paix. On appelle ça l'intégration. Yo reçoit na kana ba voisin. O reçoit na kabo. Baso changer bino banda. Tout ça wana nyonso et ça ba inconvénient mingi. Surtout la communauté congolaise non rien à dire. Nyonso mabe na mabe. Et logo ezaka kuna malamu na communauté congolaise ezaka kambote nyonso etika lukuta. La. Nati lokole la mi d'avance. Camarade na totanga na Kalina na Gombele wani zaka tanga ya tanga Zaire. Na ba Pascaline Ponde totanga na bona Kalina na tanga Zaire. Biso wana. Na ba boleka. Na tanga Zaire. Totanga na bango wana. Na ba Bumba Solange Bumba Solange. Totanga na bango pena ba tene kuna so na bosa na kete na Bumba Solange. Solange Bumba na tene ya Kalina bango ndo sokuna. Na sans wana. Yango ko s'intégrer yango wana. Ce qui te ondengeni ya mwasi wana problématique presque sofu ya omoni ndenge to sakana ba voisin ya ozofa na ba voisin oyebi ba comportement mutu te surtout ba telo sikoyo ba comportement surtout ba ekolo msusu ko ba payawan ya soko yebi bango te okovanda bango te zala prudent surtout nde to vanda ngam surtout wa ekolo moko to kotanga te atala kaka be ekolo na musu oza zala prudent na katanda wana zala pe prudent na makambo bele on ne sait jamais. Parce que bango basaka makamoko ya bango na bango biso tozana culture na bango culture na biso bango pe bana culture il faut ba sikoko kotamise makambo nyonso soko yebite ya oko changer bandako na ça solo oko yini oko mi yina mayibo onaninga uto santi ba voisin na soko la di mutabanda fa seke mutabanda mabe ba diga yem so ko ko loko boy oningo ça la fait s'intégrer comme papier ça na c'est ba yebake il y avait une fait wana nyonso ko s'intégrer. Biso siko ko s'intégrer on a weba te biso siko bolba ko s'intégrer na ndenge ni ya ndeko na biso wana mwasi omoni ke ba swana na voisin na yiwa ezaka simba ba koma katina la police ba yeko pekisa bango siko ba koma na projet ba longola nani mongo na bango alonga po ba changer ndako ndeko na biso mobala ke musala ndeka ke na musala ke musala mwasi na yepe abima kiso ake no bana batikala ke na ndako po soka ke no sala nini ya nzoka voisin na ye wana mobile azo kengela bango na ba maduso batikila bisa mikende to na bandako na bisa ba HLM nde to kengela azo tala wana pa ndeko wana zo kota ya fungoli siko porte na lembe omondenge sakake nazo fungula porte na kota ya ayaka kana mbeli kiu bat baby so na beta na nini kota na université na côté ya université na bandako wana sakana koto koma neti on appelle ça comment ni moko za wana moi parc moke sana me parc te moi liboso ba immeuble wana ba immeuble moke za wana yaya atie mutu mbeli po atika akoti lisusu abomina bana mibale ezo lekana nini awa tala nde ba police batobi kuna tunanga mutu botunanga mwana mobala ngazani ba déclarer nani handicap abela mutu babilo msusu yaya mo il faut sambela ka na mokilo nde tokomi webi ke bandeko ni bisanga eselenga pasi na mawa mobala batakene musala zo yabu bakati se musala yaka na ndako ya ifutala ndeko na biso mobali ndenga solela bana biba eza wan bokotela ngwa kana bastitu batu biso basi ba yebi biso na olubati ya mutake wenda ki ambote au revoir nani pona yo kaka mwasi bolingi ba rankini bolingi ba mutu suka tiki vi pona yo but
soda nani polisa kimisi tata wana bakangi kuna yaya ata asali prison mais yo famille nyonso ke babinde ko mobali wana basimbi yaya mbele atie boye ko taibiti mona mobali akana kibango asala kibango ndi uzo yaya makilande obiyite basipaka na ba nino na ba biloko na ba chassi wana yaya makilande ezobima kabia sambi muninga malamu azate ya muninga malamu azate 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 tala sikuyo eza pasi makasi ndiko na bisa tiki mokile atiki vi atiki mokile mwana mobala na tabakangi ya biso mto père siko ngana tuni ba ndiko na baso ngabi ya mais bino boyebike ngapela bi mutazomela bakisi ndengo wana okoyeba pe ngabi eske leta ko tsapi mutabungu na nini bakimisiye parce que moi si na ye moi si ne ba ni bangona na locataire na bakabona bat moi ça que yesu kwatika la wana ya atana ya atato nini leta soko sa zwi kambu bonde nga zipi place bakangi ndako moi bazo bimsa mona bashako bazo kende bakena bongo hôpital si place abomi bango bana mibale na mwasi wana ya mona yana bisibino keba unokona biso ke bonso pe unokona biso ke bomisa biso ya soko moni mutu muso ngandike to suito komi mutu muso mona azoli ngaka ya kapo wayoko azobwa kilo niti maloba po olo ya tika miso baso tamona na baliwana bango koti tete omoni lo musu ya stopper parce que ma be ese koti mingi bandi ko sona so telemela likambo wana ma be ekoti na communauté na biso lelo ndeko na biso na ki to zo ile susute na bana tekele buma mbokisa ya kukufa liki songo mboma tozangi bato mabele kosakate ya bako obiki ngapela soto bongo ya bako tala sima te ya koyeba pendenge nini ndana ko boma yo ya oyeba ndenge nini atokana kinga babi nzoka abana ko lobani junga na nga avana na babi misanga na kutiko na kusala loko mais eloko ndingo na bovande ke ngona motema ndenge ni oki otika ngona police mutu sa lobino bo ya soki mutasa kaniyo akaniyo ya ifuta la muninga soko moni likamsoso mona upete tika na yo bana mama tika eloko na zobiso eloko leki tika na vanda ezate tika tobongisa makambo eza musu ote tika so ba pekiso tika o comprendre tika place no so ba swana kate mutu muso pe ba répondre ke tika ina position wana Pascaline ponde rese camarade nanga ya tene ya nini ya kalina ba toto tanga mona tene kalina tanga Zaire suka esili kaka boye papi mboma ski yo bongo nanga totala ngana yo na sansi wana oyebisa mutu likambo ndengeni bana mama mabese koti baswana kana voisin te ozomona voisin na soka zoninga mema ya tika kombe makamamusu ni na ba fantir te kino sala meko osali yango te mutasala bi yoti un jour na robo otika ngobongo pona nini témoignage so pesana ya témoignage pesani mais c'est trop tard aku atembirima tuo sika kanaki makanaki wana abomi ndeko na biso ngatang na yaka koyebisa bino faites attention mondinga malamu azala yete mondinga malamu Jésus yeba pe maluba musoko koloba na bato yeba pe maluba musoko okoko loba na likambo mais oyebi motema na ngate faites attention mutu mususu alimbisaka te
Ndazo biso na mbongo ya mutu mususu okoloba ne vérité abongo lindenge musu ya ntoko mubanga na biso kolobela ka batu mususu ozo ningo loba ne likambo ya ko interprète ya basé belé. Faites attention. Mabe komi belé. Tala mwaso ko bala, tala mobali muso pour ba. Ko bala pour mama. Presse na yo okobala nzungu zanga mufinuko ko mo pusibika biloko na mufinuko akopa. Tala ndenge ndangu si biloko kote na nzungu e bebi sinzu e pesi biloko bokenzu yako. Atiki mokile yaya bana ni bale 10 ans na 8 ans elo pa bimela ka ngona yebita akene ko somba pa kasa to na yebi bitambola yo elo pa bimela kene ko sombe monanité babiso akene ko kitatala na atala nani to yebi pete mkoli we yaka to tikala ka ko loba loba mais bana mamesali mabe esali mabe makasi nga na lobaki na nga mingi te mais na mona nka esali pasi bana mama esali pasi omoni likambo soke ezuyo te omona nka ka esali na ngo eloko te yaya ezwayo bongo to mona bandeko na ntango ba ye nzoka mwana mwasa na ndenge bazawana leki na bango mobali pe ba leki na bango mobali ba ute ko tsembeli na nini na bumbu kote ya kiselele na ba soki na bano ba niya ba shege wana baboma ndenge to solo babo ebembe kuna na Kinshasa pesu ba lebembe ebembe wana oya na sukuna Kinshasa ekebima lobby ngabi famille sana makambo la bolia lo sona tondolo ngabi mama ya ndenge na solo babino pa ba fiwana ebembe zali na poto pezali afayimi susu basana mama kele balabi yaya mutu kaka mbeli akoko tsanga to kaka na kingwa boma yo likambo siba loba likambo wumeli soki 4 mois soki 6 mois to kende mutu azaka na kanda na yo yaya sambelaka yaya kieba na batu nyonso nde tosaka na baimeme batamalabu bazate bazala biloko na bango tozapi na batama maladi ndenge tofana na ba HLM tokona ba HLM ba moins cher batu na batu bakana ba maladi na ba mutu mususi ba déclarer eloko moko ozoyeba te. Faites attention baswa na kana voisin te bokanga makana parce que yende mutu akoyeba yebi ko leka biso oso comprendre. Faites attention eloko wana. Faites attention so na lobi bandeko na yebitina. Faites attention. C'est quoi tout ça ndeko atato bandolo balelo atato bandolo babanda samedi de planasi batu batondi bazolela ndeto mesala ko lela to komo tunana ko tunana place no so kene boswanaka place mutabunga ka bongo te yoka sinana ga yibisoke batu no so basakana basepela kana ko swana batu no so basepela kana ko swana te mutu mususu ko yaya azana ya msuka o salem eloko te me ayina yo bazebeleti mobali na biso bayi bandiko basimela bandiko to sim mawa es bato bayi na université kande na zo bisino côté ya cité université mwana se wana pake mongezala ka wana atiki mokile banda kumongeza ka pembeni na atiki mokile nga paranga na bika tout est grâce ete biso bato totikali nzaba pesa kimia nzaba pesa grâce ya mulai namona ki nangelo na olobate namona ki pelo na koyebisa bandiko wana te yaya na yeko pesa ka message ya to za mayele basona na voisin te kolinga pe kolanda ka te bato misusu ba olobano likambo olinga pe ozongisa te tika ya mususu nzamba zo epargno na likamsu mutu mususu ko lobane malamu mais a interpréter mabe tika ye ko tuna yete ko fula ye pete tika eloko leki tika na vanda ezate yaya na ebso na solo ezate alelo ngage na Londres ami da France eloko leki tika ezate sikwa tiki mokile bana mama na vanda na kani et puis singa ma parce que tozana bandiko na biso basi to na bandiko mibali
ndeko mwasi akende kokufela bino kaka bo mpona bamakambo moko boye bana mama esalinga pasi nde na obetela bino abeli te baopesa bino sango kanda bandeko bo oboyabo ya bibembe misato elandana na Kinshasa moko seke 4 nzamba bomba bino yaya na koki na ngate butu malamu o azana o nani azana motema kondima ndi o pazana motema ya kobomba bomba c'est à vous de prendre à laisser ou apprendre merci.